banani bayibaka réellement RDC. France asalaka musala avec le Rwanda et l'Ouganda. Ba attaquer ba villageois tango ba longwe ba kufi baye ko timola MONUSCO a transporté et les kinanzera ya ba Rwanda wana Rwanda pe akati ndambu ya yi. Europe ne mutu alansaki Ebola na terrain. RVA yebisa biso na voyage à l'international mutu afutaka go pas $50. Ozomona douanier lelo azotonga flat salaire na ye sur papier eza $580. Mais azotonga flat il y a $2 millions. Ce sont les écoles les plus chères, mais qui ne payent pas bien les professeurs qui donnent cours. Même les universités les plus chères payent mal les enseignants. Mais l'église y a réveil, délivrance, bah foutez la rangombo. Consultation prophétique, c'est comme au dispensaire, mbongo fouti. Miyibi mususu makasi bazana kati ya Assemblée nationale, na Sénat. Mobali député, moi si député, moi na député. 3 députés na famille wana, papa azana suppléant na emi balé, bana na ye. Maman, soki bana basili, maman azu suppléant, ba cousin na ye. Mwana azu suppléant, ba ndeko na ye balandi na simato bazali boso na ye. Et cette famille va se retrouver avec au moins 10 personnes. Oh, bah ça coulier mongo ali, bah ça couiba. Yango mona kaba ONG wana d'ici décembre bokomona bango que te coller ensemble na bana ya rue. Bakole sa bango Thomson kaka tundambu aloso bakabole na ba sikro ya pamba pamba. C'est fini balé ici bango image va filmer baké ils volent le pays. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesa et Sango. Il y a agence de fret, il y a professionnel, il y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, il y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Boubou, numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Ezakoya Nanda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la capé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. Sikoyo banani bayibaka réellement RDC. Bien sûr que oui bayibaka bapaya bayibaka na biso moko ba nationaux to ibaka. Et puis bapaya bayibaka mingi avec notre accord. Awa, je voudrais vous dire que la France, que G7 va inviter Ouganda, va inviter Rwanda, makamba solo là qui te éviter. Mais nous supposons, du fait que France à côté là qui n'a la mouka, ils ont fait sa résolution pensate, France a côté là na Rwanda, na Ouganda. Bango a un intérêt à quoi sa France que non, 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 c'est déjà trop, nous ne voulons plus, nous voulons stabiliser l'Afrique centrale. Parce que France a sans pitié. Il y a liboso, France a ibake pa na biso na nzela ya carburant. Na ba société na union soyo ba bengi Total. $1 chez nous égale 1650. Mais 1 litre en France a côté que la biso est à 2200 francs.
coûte 2240. Ce qui donne 1,3 $ na litre. Okomona que société totale soki carburant baril qui prix na monde akokita te abandi ko expliquer bino ba makambo ebele ya économie ya lukuta ya que soki na kitimba na moko voilà ce que je vais perdre tout ceci, il va expliquer beaucoup de choses. Mais soki est mati ekobata pas na poko amatisi. Là il n'y a pas de paramètres économiques oyo koki kosala ke toke ni mbangu te na komatisa pona komata bamataka mbangu pona kokita baboya kakokita jusqu'à ce que ko se réajuste et puis bamati lisusu toza komituna pétrole ya mwanda o baza ko exploiter na Sozir bakoko expliquer te na république na biso ekendaka wapi esalaka musala nini pour que tozala baumbu il y a France, ayebi ke mitu kanyo sezo tambola na carburant et c'est une obligation d'en avoir. Rwanda, c'est vrai, comme l'a dit Yamba Yamba, aza ko exploiter gaz méthane biso tango tufandi ki diba acheba pipeline jusqu'au milieu ya lac. Or eza na capacité ya kobenda gaz oyo epa na biso même à 300 mètres. Cela veut dire que c'est à préparer à Koyiba dans le futur. Biso toza kola la pongi. Il faut to comme na niveau ya kokende ko bisa ngo bozongi sa sima. Point focal ezala de 300 mètres vers 0 mètre et puis ndebo placer sur place wana. France a zati na usine ya transformation ya traitement ya coltan. Mais azana coltan pa na été pe a commis grand producteur à coltan, c'est que aibaka awa. Maintenant na lingine expliquer aibaka ndenge nini. Aibaka na système oyo bato impère bazaki koiba. Bakoya bayebisi Maréchal Mobutu. Makambo to lingi to sala eza posta na 5 millions de dollars. Mobutu abimisi 5 millions. Oyo ba pesi na maboko 5 millions. Akeko na biwe mokonzi a réagi mais alobi situation za mobulu atindika ka 4 millions. Oyo 4 millions akiti alobi te kuna na bondeli na lembi ba pesi ka 3 millions. Ti musala ko yako sala na valeur ya 100 000 et puis ko sala ma mabe. Batu oyo bazoyiba principalement eza Monisco. Deba ibi minéraux na biso sérieusement baza partout na République Mobimba na isika guerre zate. Baïbaka, vous avez des preuves matérielles et tangibles. Bavion na bango ba documentaire ezalim et même makaba ba minéraux soko ndenango. Mais pour pouvoir exploiter na bazamba wana France a salaka musala avec le Rwanda et l'Ouganda. Ba attaquer ba villageois tango ba longwe ba kufi ba yeko timola Monisco a transporté et les kinanzera ba Rwanda wana Rwanda pe akati ndambu ya ye obi tango ba tinda ka bango na terrain po basala musala bango pe ba lobi te toko ya ko zo kaka charge pamba te parce qu'ils savent que c'est nous qui attaquons ici biso pe toyiba okomona que dossier wana tango bakota kako sambisa makambu bazaka ka presser ko condamner ba arabe basalaki boye Al-Qaïda mais oyo makambu ya Congo intéressaka bango te. Jamais comme on a France na TV na yasa ko regretter makambo etali ko kufa ya batu na Beni na Butembo na partout a regretter ka yango te. Mikolo tozolo ba hier et avant-hier na okuna France a sali manchette mobimba azako regretter azako panza sango pona ko bebisa likambo oyo etali vice-premier ministre chargé de l'intérieur. Oh non, voilà baza na passeport bona boy or ba kosi so tali ba poste no ya Kankonde na oyo bazako lakisa ba batumi bale ba keseni. Il y a même une vidéo
là où quelqu'un était en train de condamner le Seke que c'est un Belge. France a contenu le Seke pour il condamne alors que lui-même est ceci. Là, la France, ça l'intéresse. Là, la presse française est intéressée à Bango. Mais la presse française peut dire ouvertement que nous sommes attaqués par tel pays, à Kolobangote. France a médiatisé té. Bateau, bazo kufana mboka na biso. Azala kuna té. Presse na ye. Babundana Lambert Mende. Côté wana naza kopesa Lambert raison. Parce que, c'est vrai que FCC, baza batu mabe. Mais mabe oyo France ezaki koloba mingi ezaki pona ko embraser pays liwa ekota. C'était ça l'objectif et c'est ça l'objectif de la France. Tous à la mayele, tous à la soudé, pamba te azo préparer coup ya monene. Donc boye bayango ke MONUSCO ayibi koleka Rwanda, Uganda ayibi koleka. Bokondanaki Kurunzinza. Mais ngai na kondanaki yete parce que na yebaki que Kurunzinza boinde makambo oyo ba français na ba belge balingaki basala. Basala ka toujours ba nyokoli bino na mokonzi bazana ye. Ba moni que population elingi tomboka mingi, basali neti bazala ka pembeni na bino, ba komi neti sima na bino lukuta tango boko sala effort boye bolingi bokoma. Bazui mutu na bango musu ba préparer ki ba placer bozala kaka na pasi chaque jour. Europe ne mutu alansaki ebola na terrain. C'est un somonaki bitumba kotaki ya Oli Ilunga azako boya professeur Muyembe azala parce que France le boko na ezaki likolo. Tolanda témoignage ya Mundele Oyo. On a fait ces histoires pour que Banoir Bakoufa ebele d'abord na Congo pour minérer etikala ya bango tozala muke makasi menkolo nzidia mukulu pungutulendo nzakomba azaya bolingo alobi ko sale maté professeur Muyembaye omoni résultat lelo bazo sambisa Oli Ilunga basambisa makasi France azasima ya likamboyo Mundele Oyo alobi to salaki boye poto éliminer Banoir parce que Kalamingi te Banoir va dominer le monde. Voilà la vidéo. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible ? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. Sikoyo awa na kati ya mboka na lingina pesa ba parti oyo ko salisa ba konzi ya mboka batala yango rapidement possible RVA. Ba aéroport ezali très sale. Mais go pass na kati ya pays toujours futa $10. Soki o voyage comme na Kisangani olongwa awa oke Kisangani o futi na aéroport ya Njili $10. O fandi na Kisangani olingi opumbwa okende Goma na Bangoka o futi $10. O komi na Goma olongwa na Goma okende Kindu $10. Olongwe na Kindu oya na Mbujimai na Bipemba $10. Okei Kananga na aéroport kuna $10. Ozongi na Katanga na Luano $10. Donc ce que nous avons tour ya pays on se retrouver au foutu $10 fois 10 ou 15. Mais l'aéroport est saleté.
TVA yebisa biso na voyage à l'international mutu afutaka go pas $50. En dehors de $50, biso moko ba congolais muyibi lokola eza makasi batie $5 balobi ya mairie. Mairie alandi nini na voyage ya mutu? Afuta $5. Mairie lisusu na ba école primaire au soko na secondaire bafuta ka balobi o bazaki pe koloba taxi ya Kimbuta na bitu so Kimbuta yaka kopesa cours ya mathématique na ba école nyonso 15,000 francs na mwana. Tozo koyiba étranger za komona ya koyoka mawa ya koyiba biso te. Et donc le passeport le plus cher au monde est pas na biso. Balobaki $180. Bande konanga isoko pe $180 au kolemba. Yangwana Kolwezi, félicitations avec Mouyej Mangenz Mans. Bazako zwa passeport na bango kuna. Et ça question la machine. Vous déplacez les machines dans toutes les communes, il y a Congo. Mutoza posta na identité, carte d'identité ou passeport, à quelle commune, ba sali capture image, batali ba makamunyo seza, ok, ba imprimer passeport ba pesier. Ah oui, comme qui me nyonso boya kolukango na Kinshasa, mo yibi ya makasi ekota place wana. Soko yena $180, passeport okosa la 3 mois. Baza kokosa yo non, on n'a pas signé, l'année n'a pas encore fini, et ici le ministre est en vacances. Mais ça on paye $300, 2 jours, passeport est bimi. Nous-mêmes nous volons. Il n'y a pas que le Rwanda qui nous vole, mais nous volons aussi. Tokei vole mususu Yangoyo. La douane la plus chère au monde, c'est notre douane. Bosa ko lela là-haut, bato balingi ba kende na ba Pointe Noire ko bimisa mituka et bon nous-mêmes on est comment? Où est le projet de banana? Le port en eau profonde. To sali biso moko boye muyibi na katiti. C'est un Français Bolloré. Basako sakana na ba port na biso. Et puis tozotala. Mais makasi tozana ngo c'est le tribalisme entre nous-mêmes. Mais Bolloré oya siège mboka to mona été. Et donc ici, okosomba mutu kana poto ki mambala no ya $800, mais basako futi so douane ya $3,000, douane ya 3,000. Donc la douane ezota la valeur et le côté ba tiabo yi 3,000. Ozomona douanier lelo azotonga flat. Salaire na sur papier est à $580. Mais à Zotonga flat, il y a $2 millions. Batu ba ibaka Congo, biso moko to ibaka Congo. Ozotala ba école privée, ezako succès population. Bako komana ba mir affilié à l'UNESCO. Nous donnons un programme belge. Nous, on n'est pas belge, monsieur. Notre besoin, c'est lequel? Quand on a un programme belge, tout ça va belge. Biso to lalaka na bilamba, bango balalaka mutakala. Bakenda ka mutakala na ba plage. Oh, tout ça ko bronzer, biso to bronza kate nzamba bronza biso kala. Bango baza ba homosexuel, ba pédophile, ba ara makabuli. To andenge moko te. Bango bana bango baza ba impoli ba benga ba papa na bango na kombo Marcel je n'aime pas ça, tu vois, putain. Bisoté. Et donc on n'a pas besoin d'un programme belge ou français ou canadien. Les lobos comme ko koti sana ba école privée l'état tala li kamwana alongolango chef de l'état il faut ba inspecteur ba kita ba bi misolo document normal. Votre excellence vous supprimez le programme Buzoba, on est en train de surchauffer le cerveau yabana. École Mobimba, bakoti allemand, bakoti italien, bakoti espagnol, français et anglais. On nous donne les cours de. Ça sert à quoi? Au lieu à Tangaba, 4
langue nationale, bino bokufi na kopesa soka alobi mwini murgado, ça fait quoi? Parce que nous voulons vivre dans l'impresario de Tokotsi Buzobawana. Ce sont les écoles les plus chères, mais qui ne payent pas bien les professeurs qui donnent cours. Même les universités les plus chères payent mal les enseignants. Ils volent la République. Batu mususu baibaka makasi na mboka weza affaires foncières, habitat na pouvoir judiciaire. Bayoka na ba juge, na ba magistrat, na ba avocat po baiba lupango wa mutu. Ba détourner yango na mikanda ya lukuta bakosala bateki bakaboli mbongo. Bango moko nde bateka lupango moko. Chef coutumier ateki yango kaka lupango wana, affaire foncière ateki kaka lupango wana. Okomona magistrat moko yeko ya moi je suis l'homme de la loi, l'organe de la loi, et tango ba yeko sambisa ba pesi raison na clique bango oyo eibaka. Moi-même je suis victime na concession en grand hôtel. Lupango nangati lelo mikanda izali, la prochaine fois je pourrais même brandir. To kanisi que UNC oyo ba pesi affaire foncière. Bon, c'est solo que vous voulez un changement parce que vous avez appelé ça cap pour le changement. Tokoya, bon, qui t'a résoudre le problème, mouyi beza ma casse. Il y a un chef coutumier, affaires foncières et les juges et magistrats et les avocats. Mouyibi, il y a makasi tozanango wana. Bamiyibi mususu eza église. Ici, je ne cite pas les catholiques et les protestants. Diabango, Ezaboye, coup de chapeau na catholique, batele melaka jamais ma bonza baza koganga. Mais l'église y a réveil, délivrance, ba foute la kango mbongo. Consultation prophétique, c'est comme au dispensaire, mbongo fouti. Les offrandes sont forcées, bakotele mela mutu, moi c'est à mutu, aye église. Alobi après église na kokende wenze na sala wenze na kende kolamba bana balia bakolongola mbongo wana avec les prédications terroristes. Soki obombi mbongo nkolo ako abandonné yo, et comme le noir a peur de tout akobimisa mbongo bazo biseka que moi so ya pesaka eli biloko akolia korbo zaiko ya ko pesa biloko akolia mafuta sila kina ndako na ete mafuta sila ka ba onyo so ba pesa batikala pamba akeli susu ko senga na famille mais pesa ki ye pasteur yenda zalaka posa na miracle te azui mbongo wana azui mwasi na bana baki ko fanda na Canada et esili leur famille se passe là-bas. L'église vole la République parce que e futaka importé e futaka douane te na makambo na ye yaka na kati kuna botala likambwana de plus près bo supprimer yango l'église akota na impôt parce que ba pasteur basali ba petite et moyenne entreprise et le kakana sima ya statut ya église ekota balobi eza église alors que za ya ye yango no moni lelo ba pasteur basala ba entreprise ça fonctionner correctement parce que afutaka eloko te biloko nyonso ko memango na poto alobi au nom de l'église c'est à lui de développement eza muyibi munene mbongo bakoya nango que bakoya ko salisa ba population congolaise en complicité avec les Congolais mbongo koya mindele moko escroc bayepe awa balie yango kaka awa na kombo ya ba Congolais yango mona ka ba ONG wana d'ici décembre bokomona bango que te coller ensemble na bana ya rue bakolesa bango Thomson kaka tundambu aloso bakaboli na ba secret ya pamba pamba. C'est fini balé ici bango image va filmer baké ils volent le pays. Il faut supprimer ba ONG belé okomona ONG na kati pharmacie na kati
guest house na kati ba boutique ba ONG de développement, ça ne développe rien et ça manque à gagner na trésor public. Il faut ekende pona ko sukisa miyibi mususu makasi bazana kati ya Assemblée nationale na Sénat. Mobali député, moi si député, moi na député. 3 députés na famille wana, papa azana suppléant na emi balé, bana na ye. Maman, soki bana basili, maman azu suppléant, ba cousin na ye. Mwana azu suppléant, ba ndeko na ye balandi na simato bazali boso na ye. Et cette famille va se retrouver avec au moins 10 personnes. Oh, basa kulia mongo alite basa kuiba. Il faut une loi et bima. Il n'y a que jamais par famille ou foyer, disons, pour être correct, Mobali à la députée, moi je suis député, non. Ce qui est possibilité, c'est que la loi moko, moi si Mobali na mwana na bango ba pona mutumoko. Ils volent la République. Voler les akaka Monisco te, voler les akaka Rwanda te, voler les abisomoko. Pour réussir, crainte tozana ngo ya Rwanda, ou bakoko utiliser en France à tout moment. Votre Excellence, le commandant suprême des forces armées, de la police, le premier magistrat de la République, Votre Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Mulumba Etienne, bopesa ba militaire nyonso yo ya Benyamulenge bazana Goma na Bukavu mutation. Panza bango ba mususu ba fanda na ba garde. Lokola tomona ba policier aza komi pa ya ministre fanda ka libanda zolala. Bocha bango kuna. Bokoyeba véritable Congolais. Parce que je vous rappelle, tango basengaki bakunda batware ba Sultani Makenga ba Bosco Tangana ba matana ba Kinshasa na banini jour wana bakoma ki ba Rwandais bakatisaki na ngambo bake libela bo sala mutation abatu wana botala soki réellement bazali ba Congolais bakoya mutation bo panza bango. Maman au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, pesa sango, y a agence de fret y a ba professionnel yangoyo avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan avenue Boubou numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moké, Van eza koya na ndaku na Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com.